Le culte général de ce dimanche 10 mars qui a réuni tous les fidèles de la ville de Brazzaville au centre d'accueil Kimbongis des Plateaux de 15 ans est organisé à l'occasion de la venue de Papa Joseph Diangenda Kiangani, conseiller direct de sa divinité Papa Simon Kimbaon Kiangani. Le prédicateur du jour, Papa Mbo Albert, a tiré son homélie dans les livres de Psaume 8, versets 2 à 6, Exode 20, versets 1 à 17, Lévitique 19, versets 1 à 2, et enfin 1 Jean verset 9, avec comme thème « Soyons saints car notre Dieu est saint », un thème qui appelle les fidèles à laisser du mal et à faire du bien. Biso tozali bota o tata molimo sant aponi yango wana na somme o tukuti kotanga ya 82 na verset 6 ezoko rappeler biso ete bana Israël tango babimaka na mokili Egypte. Après, c'est le message d'exhortation de Papa Joseph Diangenda Kiangani, message où il demande aux Kimbongistes de se réveiller et de reprendre leur place. Papa Mfumambanza alobi na biso soki totongi Yerusalemite bien totongi bilembo bapesaki biso te tokokisi yango te pasi na biso ekosila te. C'est le Ntintani qui a clôturé ce culte de dimanche 10 mars.